Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a une émission, la biso, écoutez les biso, la famille. Vraiment, gayo, vraiment, hein, à personne. Balobi, yo Nadège Yamba, en personne. Vraiment, to sana bino bande kolangai. Ce qui est les bakou, yo kokuta la biso pour la première fois, bande kolangai. Balobi bo s'abonner la chaîne na bino ya sika balobi nouveau bébé aïe boko tout na ndenge ni Nadège Yamba akomi susu na nouveau bébé hier parce que chaîne na Nadège Yamba ezima kokoso na niveau ya YouTube yango to yeli bino bébé ya sika balobi na kombo ya Family Bota News TV hein. Et Family Bota News TV donc bo s'abonner vraiment massivement tout ça wana po na bino bande kolanga Touye kaka pour na kolobela ba news ya ba artiste na biso précisément ya Belvi Kandila Patrona et puis ba film na biso vraiment balobi awande makamba sika donc tozala pour na ba film na biso bande kolanga yango moni lelo toye pour na kolobela film na biso wana na pesi moko Poutine de l'écriture balobi Belvi Kandila Patrona moi si Nzambe hein la maman des familles Bota. Moi si oyatika écriture na défaut la famille vraiment toza wana pour na kopesa yeba pour des chapeaux na ba film kitoko azali kosala na biso na mosala kitoko azali kosala na biso en tout cas biso vraiment eloko auto sepela na Belvi et pas Belvi kaka mosala na ye rien que son travail les restes ça nous concerne pas hein. Ça nous concerne pas pour ça problème na biso te biso problème na ezali ba film na biso oyo azali kokoti la biso musala oyo azali kosala la biso yango wana nde eta posa na biso yango wana nde eza préoccupation na biso bongo te famille Bota ah eza bongo famille Bota wana na pesi pe biso nyonso un famille Bota mobimba partout vous êtes dans le monde entier na pesi bino mbote mingi famille Bota en tout cas mingi tokotaka na ba film na biso wana vraiment eza message oyo na yeli biso nyonso tokota na ba film na biso toke kotala ba film na biso Poutine ana besoin ya support na biso bande kolangai il faut toke ba film na biso ya kiboiti tokoti trop na ba émission tokoti trop na makambo eza ba futilité oyo ezoko apporter loko moko te et pas belle vie vraiment totala ba film te bolembo ekoti bande kolanga yango na yaki ka pona koyebisa biso vraiment tous attend la biso ya kokota la film hein tout va vraiment tantôt banda kokota la ba film tout partager tout partager yango les a meilleure façon ya ko soutenir Belvi Kandila Patrona ozomona film na biso torgnole bande kolanga parce que boyebi titre na so ngolo bani titre torgnole et ça moto atungisa na vie moto atungisa na vie bota niveau il y a des titres au Belvi qui n'a pas et ça passe pour tout à comprendre le titre na so ba ebichoté au moins que la tête bien faite mutu ezo sala bande kolanga mutu ezo sala ya Belvi yango na faut tout sala effort total ka ba film tout ça l'effort tout doit être kotala ba film tout pesa ba vie bande kolanga yi ba film etala mati la famille pourquoi toza kilo pour aller te mi côté trop la émission to boite total la émission oui mais mingi to ke na kota film la biso yango déjà produit na biso to présenter na marché please la famille total ba film te to ke kota la film la biso ngade na lobaki ngane na zabo émission na ngana ndo sala na banda jamais ko tchango na air à film to ebi da air à film air bandaka film na bandaka 16h30 wana air ya Europe je crois na Kinshasa biso batu toza na Amérique et bandaka 10h30 alors ngaso na oche émission langa 9h 6h 8h ceux qui na leki air wana en tout cas na ochaka 12h na ocha 12h na biso hein 13h na biso 14h na biso na kine koza lokola sauf que toza 12h na kine je crois 18h na kine peut-être na ocha 18h na ya Kinshasa 19h 20h ozomona ceux qui na ba tongo biso 10h na biso kine za 16h30 donc on a 9h donc c'est-à-dire na ocha ba
15h 14h à kin 13h à kin ozomona nga lotie émission na nga ngala donc eza RT ko Belleville azotia film parce que so na besoin bat balanda nga muto comme la titre moko bien le quoi to linga ba émission aluka kota mais era film eleka alors so to tie na biso loko moko te na nini obiso bata famille libota so to tie na biso émission te wana to bi ke eza era film to respecter yango bon mona ki bato so ba luka ba tala film na bango ozomona jamais ba ke koluka kotala ba voisin ba kotala film na bango mettons biso bata famille libota to tie émission moko to présenter émission moko boy ba luka ba kota nini oyo to memeli bango ozomona siko moi ba kotala film na biso exacté la famille en tout cas to meka vraiment kotala biso so ba communicateur ya Belleville kandi to meka kotala vraiment ici wana parce que toza na besoin ba vie na film na biso si vraiment to lingi Belleville si vraiment to na posa Poutine kende liboso il faut total à film et ça la mingi to le la Belleville mais total à peu ba film na été mingi baza wana total à ba film été parce que na ba commentaire wana komona to commentaka tango koti il faut commenter mais et la mingi batala na bangote aime soit que kotala moi extrait kaka na TikTok et ben extrait ba chaka et puis ça Belleville vite pour Belleville soit vie il faut taler vraiment la chaîne naïe aux homona faut taler la chaîne naïe au PC vie attends que aux amoto aux soutenir attends que mutazo soutenir bandeko film la soit torgnol et ça film moko kitoko aux homona et ça la balle belé au bakute et silité bakawana eza tellement ébélé la famille alors il faut tout luka total akaba film wana eza ba film moko éducatif o ezo sunga biso vraiment la famille na ko singa na biso vraiment na ko tuna na une question na yeba fi réellement bato baso landa vraiment film est-ce que nani tegra na biso est-ce que rôle n'est vraiment azoko incarner rôle n'est comme il faut ou bien azoko incarner rôle ndenge sengeliti ozomona toi na besoin de ba ba commentaire en tout cas botier la ngai ce qui tegra azoko incarner rôle très bien en plus de ça film on ndenge zo kendele bo mona ndeni est-ce que tegra a cause la mutu na vie na ndenge ba mama Ani ba na papa Serge et parce que je ba juillet et cause la boni tout mais ko moi ba suggestion mo boy par rapport à film ndenge zo kendele ndeto mona ndenge zo kendele mama Esther est-ce que a kosuka boni na kati ya film donc tout ça moi ba suggestion par rapport à film to kolisa moi maele na biso to ba vraiment si to Hollanda film to ta petango ko suka na suka to koyeba tant tolobaki boy oya zwi parce que Poutine a mystique Poutine bien moko sa ba analyse na bino na ndenge na bino bo mona la film mais ye akenda na ba ndenge mususu mo bino bo raisonner ya tshebino à côté Belleville à la bon alors to mekano ko sa mo be change na biso moko par rapport à film ndenge zo kendele to mona ndenge zo kendele ozomona ngande na zo mona ndenge film zo kendele en tout cas mama Esther ko sukele mabe ndé na omona mama Esther ko sukele mabe alors ce que papa dingizo ozasuna na ta ko zo mona wana te parce que déjà ndé bake na l'état bongo bake ko sa mikanda auzana difficulté ko zo mwana wana bande ko na olinga na ngate ko kota profondeur à film parce que na bezo boke ko tala na pa na bezo boke ko tala film eza kitoko je vous dis na lingi na ngate ko pesa bien explication ba détail bébé tina oloba ka boy moi muke na ba parabole et pesa bino courage yo ke kolanda film bozo apenda ta kolanda film moninga naza msu naza musala na musala za na mema ba telefone na mi balé penza ko na memi eza na ba wifi nango na memi na tie wifi musala na zalaka so na film bandi na biki RODS bandi 10h30 na biso na za na poster na vika ba telefone na déposer quelque part na tie vidéo ezoleka na olanda na ngate papa sina sala makele za monia landeza na tie vidéo ezoleka nango le talonga na vai nanga na osala nanga musala na aussi cette vidéo c'est sila kinango na royande na ndako na poko atona sisa makam nanga nyoso nde siko na banzi kolanda siko nini bien ozomona eza façon moko kaka ya ko soutenir Belleville ya ko soutenir ozali mutu biso to lingi mama na biso il faut te soutenir ye
si tu soutenir ben vite to tindele mbongo to ça ben non façon la biso ya kotala ba émission na ya kotala ba film ezo sala ke ba vieux côté to ba vieux côté ndazo zo mbongo à travers na biso alors il faut to luka to talaka to mi pesa kaka na ba émission te na boyi te to talaka ba émission parce que ba émission na biso ya ba ta famille libota il faut to côté yango to coach la bango pe vie en plus elo mo na ngana lo ba photos za na bo moko famille libota il faut boza na bo moko faut régner kati na biso eza na batu mususu bazaka bo moko biso pe photos za na bo moko omoni ndeko na yo chaîne ndeko na yo kota s'abonner oyebi ke o aza ndeko na nga ya famille libota kota s'abonner support ndeko na yo bolingo nyonso yango na famille to créer boyebi famille libota eza famille moko ya makasi alors faut to la bolingo na biso faut to la bolingo na biso nga nazaka so na oleka na moni kaka famille libota na moni chaîne o na tali yango na moni ke aza alobela belle vie na s'abonner na yeba ete elobela ngelo te na s'abonner mbala moko na tie commentaire na nga na tie j'aime na ngai parce que na yebi aza ya ngai ozomona aza ya nga il faut na kota na yoke loko mais moko tozaka na mo ba kilo au moins loko ndeko oyebi bien que vraiment o eza ya famille bota soutenir belle vie mais au moins leki na obono ko s'abonner et nous ça kitoko te toza bon moko toza la imi to kota kana ba film ba biloko ba ndeko na biso parce que bota na niveau oyo bazwa kita ko lobela belle vie tant moulai mais lelo ba telemi pour la belle vie et ça dit moi bien et kitisi bango ozomona ekitisi bango eza na bafane ebele bazala na posa baloba mama baloba ezate moi biso bato tosali ba chaîne tozwi moi audace wana pe ya kobima koloba tofingi te po biso tofingaka te tofingi te tosali trouble te tosali des autres te mais toye mpona koloba to éclaircir pe makambo nde bomoi makambo ebimi esali mpe ke lelo moi mpe kote wana mpe bazala mpe na mwa kobanga parce que bandeki komona lokola neti Bellevie ana bato balobela ete malgré Bellevie azolobisa tonton Yams te na mama Sarah te mama Sarah tola te en tout cas mama Bellevie kandi vraiment tosengi ba pardon ebele poutine na biso vraiment pardon limbisi na biso tonton Yams na mama Sarah baosala nka mpona yo mpona intérêt non parce que tolingako tellement mingi toza bana motema esukaka mwana moko tolinga bafinga mama na ye ozomona mwana moko tolinga bafinga mama na ye alors tant que biso tolingi yo motema esukaki bango nde basalaki baémission na mpisi bafingaki na bango tiveka éclaircissement mais maloba ekendeki na ndinga mabe alors mama Bellevie vraiment zwa part biso tofukami tosengi yo bolimbisi zwa part osunga osolisa mama Sarah osolisa papa tonton Yam c'est vraiment pardon tosengi pardon pona bango parce que baza ya biso toza famille toza famille mama bwaka bana te kobwaka bango te vraiment zala na bango de cœur loba ici c'est cher au lobolobi mais dosé mama nanga pardon toyebi ke yo lingano makambo wana to lingano buzoba te mais malgré lingano wana te bakotisa ko kaka malgré yo sali oyo sali pona bango mais bato bayebi wana te baoloba kaka yo tindaka bato ozomona te keza buzoba alors ça ne sert à rien yo kokangela bango kanda mama Bellevie pardon vraiment poutine tosengi yo pardon avec beaucoup de respect o tozalaka nango epai na yo avec amour o tozalaka nango epai na yo mama Bellevie tosengi yo vraiment ba pardon ebele olimbisela biso tonton Yam sena mama Sarah tola vraiment ekosala biso plaisir biso nyonso ya famille libota bandeko na nga vraiment totia na ba commentaire na biso toloba message on n'est pas mama Bellevie ekomela ye na ba communauté totia ekomela mama Bellevie pour que akoka ko limbisa ba tonton na biso na mama Sarah tola parce que baza moko ya biso ya famille libota balobi famille eza famille ebendanaka singa famille ebendanaka mais ekatanaka te eza lokola ebendanaki mais tosala fort toluka tozongisa yango ekoma bomoko famille libota toujours vraiment bandeko na nga film na biso eza kitoko torniole yoka filme torniole donc mwana alekisi betapa via mabe ozomona omoni yango na Poutine a mutu moko yo sakana ete Poutine aza na vision aigle omona tala niveau film ana ekende tala niveau casting tala niveau à propreté tala niveau ndenge ezokende na ba tonton adande ba memaki yango non Poutine a faim Poutine oza fin wa fait on monika fo ba combattre yo po oza fin na ebiso na casting oza fin na côté en tout cas non okoma écriture moko kitoko pe casting nango makambo non c'est kitoko donc ba film on dit ka ba film moko ya poto otali film yo moko bi wow
ozomona siko bafilme ane emérité bavie eza te emérité bavie ebele. La famille tolamuka totelema famille libota totelema famille libota totelema tia na mutu na okenga 16h30 fona tala filme ozosala mosala moniki olanda ngo bete tiango kaka wana elekaka nango ere moko soko ozwi ta libre nde olandi me kuna vie ekoti. Pardon famille libota totelema bafilme na biso eza tellement kitoko topesa yango chance te topesa bafilme na biso chance ozomona topesa yango vraiment chance tokota ekosala biso elengi. Voilà la famille nalingi bino mingi natiki bino et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous, bye.